Na. Voilà. Nous avons la TV, on fundanga, na masasi. Nous avons une lombe, ça la conférence de presse pour la Charakongo. Voilà, président Fatia Kanganga. Oh, il y a certains généraux qui sont là Kanganga. Bakang lombe va fonder le bas, non fonder lombe, non kang lombe. Akam so. Prophétie et bima ya solo que 2022 Batuba Okufa Ebele. C'est toujours vivre là, c'est pas fini, ça continue. Naïbi de tout ça, les logos nini, tout ça là, les logos nini. Donc, bah, comédien, nous sommes négligés. Bon, bah, il y a un bon, vous avez pas bitumba. Et ça, il y a un bon, na likamba au Kabulambongo. Au Kabulambongo, des troubles. Et c'est qu'il y a un kof kaka. Kaka ndeba lobio, Kabila Azu Masasi. Nandanga play. Président Kabila a benga biso solo mo muke ya play. Mais enveloppe on est comme que baba bunda na parler peuple. Baba mobulu bima wanet. Mobulu musu 500. Baba manda chante. Nous sera 350 comprendre. Et comme il y a cop na cop. Na RDC ko compter quand tu es comédien, ils a pas si a trop. Mieux vous te gata gratana na yo, ba considérer yo. Au teki gratana, au pango tu sapato na balabala, ba considérer on a que ça qui est les aux la comédien. C'est un faux boulot, moi je dirais c'est un faux boulot. Papa Moïse prophète, il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin, il y a ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe papa Moïse kwa biki singa na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac, na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola, Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokati. Bah qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokati. Moi un peu basa la opération pesati. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kana ngaite na lito na ngabouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na ngakombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto. Nandime
toujours au fou et au moulin na kata super promo avec votre humble serviteur le quoi Miran qui en veut je dis un grand merci na bajano sur la super promo comme na directeur d'info moko Ivipan merci beaucoup encore na muluba solo balobi muluba linga beaucoup bon seka vous comprendre linga ke mingi mika so muni muna muluba solo parce que baluba linga beaucoup bon seka merci na ba soutenir biso mais to yelelo surtout informer bino les artistes et comédiens encore en deuil. Ces comédiens bande konabiso dernièrement to kunda Sumba to kundi Fatou to kundi Naomi et to zo kunda raka. To zo comme ces comédiens après 2 semaines moko kufi. Après 2 semaines moko kufi. Et ça n'est juste. Voilà pourquoi le lot yeto informé bino à ces comédiens m'avait a eu tout kufa encore là avec évoluer na groupe il y a président Modero Totokani yango na ke koluka vraiment Masasi na luka na sola na ye un peu parce que ye vraiment parmi ces comédiens ça montu ya ko féliciter chaque fois azaka présent na makamu nyonso ba de nyonso aka yelanga to parenté to bandeko na ebité tout reçu pour ça bandeko to ebité bonjour na massacré ya Olimbisa na massacré ils appellent à so bozo bandeko na mave ngande honnête merci en tout cas ce comédien va peut-être quoi qu'ils bino chaque fois que bino bozo kufa parce que ça n'est de trop vi bakisi bozo simba vi etambo na bino mabe vi boye na boye ba professeur bima ba professeur comme que s'accomplir yo kolobani par rapport à mambwana mira na biso ke nde tolalaka tolamukaka moto na moto aza na ndoto na ye bandoto yaka ndenge moko te eza na mosusu aloti ndoto bazolanda ye na machete eza na mosusu aloti azotafuna kwanga na dendo na ye donc moto na moto ana ndoto na ye et puis moto na moto ana famille na ye et puis moto na moto ayebi nini asalaka. C'est très important, il faut se contrôler. Prophétie ebima ya solo ke 2022 bato ba okufa ebele. On n'avait pas cité les noms nani okufa mais babeka ki bato ba okufa ebele. Donc ndenge bato ba okufa ebele tu que bato ba okufa ebele mais moto na moto atala miroir na ye atala nasima. Pardon. Qu'est-ce qu'il avait pris comme engagement na mosala zo sala engagement au liboso na contrat et c'est que l'homme doit revoir. Donc quand à mon homme on a un miracle té ba non ça na l'église que baptiste ba kufa ebele na 2022 donc c'est toujours vivre et c'est pas fini, ça continue ba continuer ko kufa c'est normal. On prophétie il y a passé Ézéchiel ndenga lo bakaki ya ta passé prophète ba comédien sakonaye mutu wa kufa et tout ça la sous dernièrement aïda poison akeba bobo c'est prophète hein Ézéchiel wana yo mutu yebi ngana yebiete ngana yebiete ngana prophète pas mususu na si passer Moïse Shalom na Londres à lubaka na nango donc a continuer ko lubango ke Baptiste ba kufa Baptiste do alubaka ngo yende ngana zo message pas na ye. Donc Ezekiel sur la bisaki bozaki na lobby ils na YouTube. Ah bon. Betaka Ezekiel au monde. Ezekiel. Ah. Ngapa ndai na YouTube. Oyo so comme o mozela ba prophétie ka boti ba bandu bigula yo kaka ba bandu bigulo kaka espoir bigule ko kota yo. Donc c'est pas ils appellent bien té ko landela ka ko bigula ba bigula joana et muso etapaka côté hein. Oui que na muso ba bien prophète nani na azana kauka ya Kota matonge ali mbongo ce que les kaka bon namoni déjà signé contrat ba mindele il faut s'aimer namoni teji azometana ba mindele na poto azana aéroport todo tikaye il faut s'aimer namoni teji na ba mindele donc vraiment so profil ba mindele s'aimer ah
jour TJ a signé contrat le 10 janvier déjà kufi le 1er janvier na 8h na mama yemo na benga prophète yaka na no makambo lobaki TJ kufi na mama yemo akimati lelo to mona na raté. C'est pourquoi la prophétie soki ye na yoki yango na tiaka ngo nanu wana nasala étude est-ce que azoluka bakatila ye ou bien eza kaka prophétie na solo. Donc naza pena na confiance te makambo ya prophétie. Ok, les acteurs comédiens je pense que namonaki ya Naomi baza comédie bodaki sensibiliser lelo ya modéro déjà ba convoquer déjà bino réunion comment nga nazali na nouvelle moko te na NTPC na actrice wa kufi naza na informé na elo moko te lelo na koti pe internet na te donc na reste dans une suite après. Ok, merci. Qu'en est-il de l'organisation où les cas qui abino ba et ces comédiens il y a enterrement il y a papa n'habite Chaba na mon équipe organisation les gars qui toko penza makasi mais bino ba ces comédiens na mon ka bosa organiser puisque ba musicien na moni même ba des fois matanga des fois kunezo benda na makasi eza koyinda benda na likambo okabula mbongo okabula mbongo nde trouble ezalaka makofi kaka makofi kaka nani bozi place ya kofilme makofi te makofi kotambula mpe mpona lar nde wana nde bon nalobi te moto ya moyibi me eposa kaka ekokisamba baprojet posa kaka baprojet kokisamba kaka mpo eza kaka lar soki ebimi na bamusicien so mbongo ebimi likambo na bango eloko ya liboso alia mowei batangi kombo ya Chaka Kongo batangi kombo ya Josalemba batangi kombo ya Manda Chanti batangi kombo kati utu oui Chaka Kongo na kati balobi yango Chaka Kongo et comment mina ba réseaux sociaux partout frère autant semblant de to banga Chaka Kongo non bon ali la ndenge wana bo eza ndenge na ye pardon soki alelaka ndenge wana eza ndenge na ye donc alia kaka asala démarche na ye aliaka bon. Quant à moi, je dirais que il a passé dans le Nabiso. S'il s'agit d'un musicien, bon et béni. Mais pour un artiste et comédien, bon et maté. Chaba, ce qui a Kundama qui bien. Tu vas coup de chapeau, tu vas merci la première dame ou assiste qui. Maman Denise Nyakero, vraiment, salut Bissiko Zali, maman, merci. Donc, ce qui la première dame a intervenu à raté, il y a un ndenge mosusu. Et dans le Cameroun, la première dame était maman Denise. Il y a ma culture et art, ministère de la culture et art. Mais ce que c'est la ranini bazoka ba valoriser surtout ces musiciens que bien va être comédien ça la ranini. Na yebi to sala eloko nini, to sala eloko nini. Ba comédien baza fort négligé que ba musicien. Tant que tu y ma des fao. Au moins la décoration salama qui a des fao sur talika ne salama e kaka. Na évité ndenge salama ki wana tous en décoration mama chaku mawa même au tali décoration sans souci to le kulindenge salama ki eza mawa il y a ba musiciens et les kaka canon de ba comédien nous sommes négligés bo bali aka mbona bango nous avez ba bitumba pe kaka e bali aka c'est le na ka pe bi ba comédien pe ta mbongo ma pe bo la pe bi bo liaka oyena matanga shaba mona ki yango yoke yango. Ça, c'était les cours des grands. Dans les cours des grands, ils tombaient à terre. Ils tombaient à terre. Mouta sali démarche, il y a balanda chaba qui na morgue, baba mikande za baba nini ya décès, c'est l'homme dans la nature. Et bah bien y a transport. Mais bon, on a mon aucun de. Kata pena live pena ki na kata mbongo bimaka yulia iti. Mbongo ebini wapi? Ebini wapi? Yo to pombe da mise mbongo. Après si mbongo na famille ya chaba. $10 000 dans la famille à Chaba. Famille à Chaba, famille à Chaba, pas besoin de l'eau. La sens ni. La sens ni. Il ne peut blague à part. Mon copain a besoin de conférer des presses. Tu es au fin de au camo. Bateau nous va faire des pobas sangana bosser avec moi quoi en moins d'aller. Tout dans ce petit transport, moi besoin que pas nan. C'est l'homme yemoko. Situation en tout cas merci beaucoup parce que namu to na c'est l'homme que le Chaka Kongo a minimiser na ba message à Salaki sala conférence de presse na
Voilà. Nazo na TV o fundanga nga masasi. Nga na bana lombe sala conférence de presse pour na chaka Congo. Et masumu appuyer yango c'est pourquoi ngana bengi bino. À part mon gars, il vient à Benabino. Nga président le Tabenga nga yote. Nani? Nga président le Tabenga. Nga mon ami, vous avez informé. Yves na bengi c'est quoi? Le même Tabenga ki nga yote. Nga yoto na benga ki bino pour la conférence de presse. OK, merci. OK? Merci Koyo. Et ça non, félicitations quand même. Côté monsieur Tozwakate. Mais blague à part, ezana elo moko ebimi pour na likam oya organisation salama kiabino ya groupe salon surtout je précise na matanga ya papa to Shaba. Et là ça m'a dit nini. Président le metanga telemi a pesa mona ye ma papa tenaki wana vraiment président lomba comme une insécurité na niveau gouvernement ba comme une insécurité comme interpellation par rapport à président Lombe, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au juste. Et Lombe, propos à Tenaki, il avait dit ce qui était vrai. Les artistes comédiens sont négligés. Bandanga Massa, c'est 42 ans de carrière, Nazwana médaille Moroté. Est-ce que Lombe a aussi? Mboka nini ya artiste au sala 42 ans de carrière nano l'état pesa tata médaille ya bouchon tata ya asa ya GKK ba pesa yote nani na mboka nini mais kaka RDC voilà président Fatia Kanganga oh il s'attache général à son Kanganga c'est moi qui l'ai dit nazo le roté ba pesa le roté jusqu'à présent. Bana ngane romona médaille té ya gouvernement attaque tout réception kaka gouvernement ça sera réception kaka groupe salongo qui va totaliser maintenant 50 ans. Tout le monde a 25 ans, na 2025 groupe salongo coûte 50 ans. Mais c'est le groupe oye boti bato nyos artiste comédien nyos tout le monde ya pamba c'est le groupe salongo ba on doit avoir goût na mono fâché ali comme mais quand tu dis déjà que ba quand Lombe va fondre ba non fondre Lombe non quand Lombe aka biso moso et le mal vient jouer le roté biso jouer le roté mais là so na mono fâché tout ça à la régie tchelanga nous ma popo yé président Elombe Atenaki batumusu azoy baté malubani alobaki toyoka yango après tokozonga ensemble to analyser maloba wana. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 200. Shaba est pour ainsi dire parmi nous et bien confortablement installé dans les coulisses éternelles et bientôt sera aux côtés de Stewar Inga, Nsengo Diangenda, Ebale Mondial, Mopepe, Monzele, Mindondo, sans souci,
Papa Chef, Chako, Doudungafura et j'en passe. Et comme eux, il sera sous le regard critique des metteurs en scène Chitengesana, Mikanza Mobiem, Honoré Galant Mutombobuichi, Katanga Mupei et bien d'autres. Ils nous regardent jouer chacun son rôle sur ce grand plateau théâtral qui est la surface terrestre. En effet, sur scène, tous nous sommes. Et au théâtre, tous nous jouons. Chaba, très adulé par la diaspora congolaise, le moscovite Chaba quitte cette terre sans la moindre reconnaissance officielle de son pays. Aucun brevet, ni une moindre médaille, malgré tous les mérites. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu entreprendre une quelconque démarche pour une décoration à titre posthume qui ne serait que moquerie et hypocrisie nationale. Et depuis sa création en 1975, 47 ans, bientôt en février, le groupe Salongo Théâtre de chez nous n'a jamais bénéficié d'un regard intéressé des autorités. Malgré son immense travail de moralisation, de lutte contre les antivaleurs, dans un divertissement sain, malgré l'engagement de ses membres à la bonne citoyenneté, le membre du groupe Salongo, disais-je, partage la misère dans l'insouciance totale des dirigeants qui se complaisent et se limitent aux félicitations verbales. Outil de propagande, de sensibilisation et de vulgarisation des bonnes mœurs, ce groupe a toujours accompagné les différentes politiques nationales à travers ses œuvres diffusées à la télévision nationale congolaise, la RTNC. Depuis le maréchal Mobutu jusqu'à ce jour, le groupe Salongo Théâtre de Chonou remplit son devoir, son rôle social de divertir en riant. Qu'il nous soit permis de rappeler à la mémoire collective les œuvres comme Salongo. Salongo qui a même prêté son nom au groupe, appelant à la politique du travail manuel prônée par le maréchal Mobutu. Rappelons-nous de la diaspora, cette œuvre jouée par le groupe Salongo à l'entrée à l'avènement du musée Laurent Désiré Kabila, qui a mobilisé et sensibilisé l'intelligentsia congolaise à revenir au pays et travailler pour la nation. Et plusieurs autres œuvres d'engagement politique et social dans la lutte contre les différentes pandémies sous Joseph Kabila Kabange, et maintenant encore notre engagement dans la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa lutte pour la bonne gouvernance, dans sa lutte contre la Covid-19, dans sa lutte pour la moralisation de la gestion de la chose publique, et bien d'autres, le groupe Salongo répond présent. Je m'interdis de croire qu'il faille faire nécessairement de la politique pour mériter reconnaissance et bien vivre en RDC. Je me permets d'espérer, à l'instar du fils du pays, le docteur Denis Mukwege, qui a finalement obtenu le soutien de son pays à travers le chef de l'État, le groupe Salongo continue d'espérer, pourvu que ces derniers Mohicans, ces derniers qui restent encore, ces rescapés tiennent et résistent encore pour en bénéficier. Et c'est l'occasion pour nous de remercier, au nom du groupe Salongo et de tous les comédiens, la distinguée première dame, je cite, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui, à travers sa fondation, prend en charge les soins de santé des comédiens. Sans cela, on enterrerait déjà autant, et celui que nous pleurons aujourd'hui peut-être aurait déjà cessé de vivre depuis quelques mois, pourquoi pas quelques années. Voilà, mon invité à Tukoloba. Des fois ça fait très mal au niveau de ministre, surtout ministre des tutelles, artistes, et ça la passe, les comédiens, à chaque fois, parce que Bissot accompagne déjà plus de 25 ans, la première de comédien, vraiment, mon implication dans le monde de comédien.
Masasi eloko nyo senga na président Elombe Sukari par rapport ya makambo ezobima pona ye ba popo tenaki na insécurité ezo contre la vie. Ana problème te asalobaki ngam nazoloba ngam bonga bakanga ngate poni yo mtolobaki te ngana sina lobango na lobango mbala na mbala to négliger ba comédie na lobango mbala président Elombe ndenga na passe wana ndenga pena na passe wana to na passe ndenge moko elo na bandika courage eza makambo yaka courage tito okufa trop rien mais courage kaka de toute façon tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas so tozu kaka so tozu ba médaille wana so tozu onde to okufa te non to okufa kaka donc ngana nepsa Elombe ndeko nanga courage ata tozu te vana yo ça ne fait rien c'est la vie na RDC ko compter quand tu es comédien ils a pas si trop mieux vous te kata gratana na yo ba considérer yo oteki gratana opango tu sapato na balabala ba considérer na kisasa que lelo za la comédien c'est un faux boulot moi je dirais c'est un faux boulot comme on a que burongo rentabilité za nango te donc ils ça passe donc mon frère courage c'est tout. Donc tout va découvrir va peut-être $1500 moto ah ouais aventure moi ça maintenant quand ba pierre ba ça ba décorer la moto ba pesa une enveloppe na ye ya makasi na c'est enveloppe à chocolat na c'est ya chocolat c'est ça donc quand on parle de médaille ba la médaille mais enveloppe on ende c'est la moto ACP là que l'état reconnaître nga mais enveloppe on est comme que baba bunda na parler peuple ba mo boulot mo boulot monsieur 500 manda chante nous aura 350 comprendre et comme il y a cop na cop donc artiste comédien zaté donc tout ça là démarche mais comment qu'il y a ba musicien donc le président Massoum ba décorer payer il pas zoka Massoum ba décorer kaye pas na compte ya ba comédien na compte ya Sokoda wana verkis ki amongana na compte ba comédien Massoum ba décorer kaye te akasipo na verkis ki amongana OK biso no photo la verkis ya amongana to takuna pa ba décorer biso wana kusala bien OK esa maloba ya invité Nangai a vu président Elombe courage mais en tout cas makamba boye et continuer pour na surtout insécurité comédien alobaki na lukape président Elombe na mekape ko sonner Elombe na tendre micro papa ba popo alobaki wana et bien te na matoi na niveau ya bakonzi ya batu pe bakonzi vraiment ça fait pardon ba soni moi je sais pas moi mais n'éviter au système abe c'est bakonzi pona nipo ba mo bakonzi ba ibike o muninga lobeza vrai boss ko ça nini. OK Masasi relation ni bozaka nango na vie de loina ya sobe baza ba leki nanga ba mister nanga bojwana ba déjà piska moko beaucoup na bango. OK eza na vidéo moko etambolaki Masasi et président Kabila président Honoré Kabila azui Masasi tango yo monaki vidéo wana esalaki yo ndeni surtout eloko ya liboso en tant qu'artiste tango moto abandaka kojouer nga nakendaka na fin mbala moko nakenda na fin koyeba fin eza ndenge nini donc c'était un sketch préparé donc tango babandi yango nga namonaki fin ndenge ezokendele eza nango théâtre mais quelque part babengaka yango théâtre ya mauvais goût ekoki mpe kochanger circonstance donc c'est-à-dire na moto mosusu ya mabe bobeti lisolo ndenge wana asali bino mpe mabe ça arrive bino bomona ngo comédie mais ya tsango comédie ta moni bo minimiser ye bo sakani na ye asali bino pe mabe koleka omoni comment donc oui kaka nde balobio Kabila azui masasi mais président Kabila so ya muto ya ko silika ya ko raisonner malamu te akosala bango pe mabe te yango na lobby soki azaki président moko oyo raisonnement yaki malamu te ayambi yango na ndeba yo pesi kaka commentaire ba batu babebisa maraming banani ba conseiller yuka bano ndeba lobby na yo ndeba vraiment tout cas président faut ça quelque chose ba ngonde ba tchaka faux boule na président on a président pe asiliki na ye omoni alors comme président Kabila za moto yo tanga za notion
alandi yango tina suka monike oh eza nango comédie ça reste mais je dis mais nandenga play président Kabila ko benga biso to solo mo muke ya play nandenga play obi ke na angle ngana zolo bali susu tango oyimoni nande basuko yike biso so ponga na banga kia tango sobe asolo bake oza posa biso sto kima te président Kabila komi kaka na masina azuma sasa koti la mutuka emena kinga kati quelle créativité tango mona créativité ndengwana na kombono surtout ya on a bi création wana c'est que mutu pasukaki donc a travaillé qui mutu très bien comme on a que a même bateau na dimension moko boya ya 90 degrés et les doit chiter mutu en limité to ko kaki kozwa angle donc mutu et travaillé qui prend donc c'est un comédien à féliciter comme on a qu'il avait beaucoup travaillé et un numéro qui est temps aiba na banda boy bongo na pesa bonde trop toujours que toluki conflit mais à pesi malamoko conclusion moko ya bien moto à surtout qui n'endenga donc c'est un jeune à féliciter c'est un comédien à féliciter en tout cas blague à part Ladi Esobe vite de loin félicitations na eloko bosala ki wana non c'était du waouh blague à part je pense que na mbaki masasi na luka ki na kotaka eloko wana po basala ko na kombo na yi merci pour ça c'est natika yo mot de la fin na yo izani ni pour émission à lelo peut batba retenir nini na ba propos no stolobi mot de la fin pour nanga pas de la fin mais pour na émission au juste les comédiens toza mingi na regret ya komona que l'état lelo soki gouverneur a mis ça $20,000 a pesa ba musicien pour na dikambo ya defao mais pour na ba comédien pas même $1,000 donc voilà c'est un regret et ça regret zo pas na biso comme mon ministre de la culture ayena dikambo ya defao mais ba comédien ba kufi to sala démarche ndenge nyonso ministre atako tu maluba atako tu maluba donc et ça passe donc regret oh toza na mingi yango wana vraiment c'est tout. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale sambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na ningina tachola Yesu. Papa na ningina témoigner sangalo na ye. Na pena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yo
yoka bosenga na nga zambaka basa ye yoka shije na nga ye zamba londa ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso yeso Dans le Bible bisenga senga sanga londa Dans le Bible pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le Bible bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai yo watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki
ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia. Ok. Merci. Tokomi na suka émission na biso ba bolanda ki biso vraiment ba commentaire botika ba commentaire na bino wana ba popo mususu toloba ki yango peut-être et déranger ki ba tout mususu bo excuser biso et puis surtout monde ba être comédien toujours eza encore en deuil là c'est comédien Mazé a tout biso ya groupe ya académie ya Modero Totokani. Merci. Tokutani à la prochaine. Namoni ba papa elomba leki na papa masumu bango nyonso ba leki bazolo ba kaka neti ke boza délaissé ba artiste congolais. Eloko nini yo ki koloba par rapport à ce toza délaissé normalement boulot il fallait totika ngo fallait totika mosalo yo parce que ngana sali 42 ans na mosalo yo nano nazo ata médaille o ya tita tate ya bouchon ba beta bouchota zo ata ya bouchon nano te donc l'état à reconnaître à Nebisoté. Donc, aucune médaille au groupe Salon. Bientôt 45 ans. Bientôt 45 ans, mais l'État reconnaître que le groupe Salon est allé. Il y a des beautés. Tous les artistes, c'est le groupe Salon ont des beautés bango. Mais vraiment, l'État a reconnaître Bisoté. Attends que tu as un diplôme, il y a des mérites. Le groupe Salon a mérité moi diplôme. Et il y a bâti les lots, rien. Prime d'encouragement, même rien et l'autre. Est-ce que vous avez une démarche par rapport à l'Ikambouana, comme l'État s'est la bine l'autre côté, bino pe brosa la bine l'autre côté boufandi. Tout ça la démarche on a depuis longtemps. Tout ça la mignon sur la gaka. On va voir. Ministre Roya, on va voir. Ministre Roya, donc culture rare, on va voir. Donc jusqu'à présent, il y a malongue